Mbote na bino na babone na nga nyonso bandeko balandi Arrête Kilumbu Shembo TV. Mbote na bino ko soutenir biso pour na ba conseil bokota kota bomi abonné bona ba quotité. Lelo tozandika mona ba pasteur ou tozolo bela bandeko monde baby mokili komi mabe. Ba pasteur ba komi partout na ba pasteur ba tangla te na ba bengani na nzambe te. Tozomona ba pasteur misusu bazoliesa na ba matiti. Tozomona ba pasteur misusu bazo sopela ba kokana ba fantana mituko au bénédiction. Tozomona ba misusu bazoloba ke avant ke basambela mundimi, avant ke mundimi akoma mundimi azala soki purifié azala nani na lingala balabaka susu nini so mundimi azala soki azala ba temo mingi ebongi mundimi wana akendan kokumuna na pasteur bafana ne dejo na ndako pasteur ebongo assembelela ye apakole biloko po esila. Tozoma ba pasteur msu avant kota na église il faut ba meme na Mukongo ba meme na mapeka ata batu 5-6. Tozomona makambo ezebele tokeba na ba église papa ba mama ba ya mwasi to mesana na église to kolelaka na ba église na muto asta l'église ni ko banda bo mwana netanga za ipa boti na ye na titango akoli église ni nyazalaka soko zaka na catholique zaka na protestant zaka na pentecôte tikala bizambi komi mingo komi kota na bizambi. Ok, kuna obungi sivi na yo po kuna basala ka miracle po basala ka miracle te biso ba basi surtout toza tomber mingi na ba prophétie toza tomber mingi na ba miracle ezate na boite za ba prophétie musu ya solo musu pe ya mabe ya lukuta o eko kotso na kati ya mundido obungi sivi no na via bana to keba na ba pasteur komita musu ako azawana azana mwasi na ndako mena kati église aza kolinga ka basi ya batu na kati église aza ko diverger bana batu aza ko bebisaka bana batu baya mwasi tozala mayele tozwa mayele pour la pasteur na biso pour na monde lelo mokili esi baby osomona pe pasteur avant sambe le faut le kanasa makolo pasteur a délivré faut le kanasa makolo il faut omela soki ba misusu ko koma kati mo ko saka biso to ba ngomela ba masuba na biso pasteur pour vous a délivrer faut ko lia matite pasteur pour vous a délivrer en tout cas monde baby to ke ba na église moninga bengio na invitation ya kana église na biso ayebi susu otikela kuna tikala wande nzambe ya solo nzambe za partout. Et ce n'est pas musulman, et ce n'est pas catholique, pas contre, ba Christ nyonso nzamba azali nzamba za se obele moko. Aucune église musuba zo soki babike awa nzambe ya solo azala ka te catholique za nzamba solo te awa ndepanda biso yende biso ke catholique azala nzambe te. To na mokili nzambe moko nda sala mabele asala moki. Nzamba asala nzambe aza partager te ke nzambe ya ba oyo nzambe ya ba o. Tozana basali mususu ya nzambe bazali soki te ozana église ne obimi na église wana akangelo enemi akozala ko mono bwa lekio penza dongolio po bima na église na bandimi pe église a pasteur no bima na esiko koti asika so ba moni okoti koti asika bandima pa okon ba kokata ko peso mbote te so ba moni bazui balekio eza passé mingi bande konangai totala liboso totala nini monde baby okomona ba église surtout na Congo ba église za na quartier nyonso bat baza suna ta kolala te batu wana église bazoluka misu bazali ba église bafungoli kaka pona nzala po baluka kama bonza baluka ka ba dimi na moni dimi peza bi ko kena kopesa kana ba orphelin kopesa kana ba veuve kopesa kana ba classe taba na classe ndenge bazo fanda na se ko kena kopesa kana ba village eza dimi déjà za compter yo kopesa pasteur monga par exemple ata na poto akosomba nini pasteur wana ozana ndako ozana nyonso okosomba ni mieux faut tindela en Afrique donc mais vous tenez en Afrique tout ça ça bala étiquette au bazar comme on a passé total à liboso l'église comme la moderne tala te église nini yoko kiko sambila tala te église nini yoko kiko kota tala église ni omoni ke yo ke touché penza motema Saint-Esprit touché le binde yanga mena ko senga mateya botika na église bo utaka depuis bo mwana eska ba boti no ba botaka yo na ndengo koli po soki olelo changer okola kandenge nini olobi ke église lelo eza mabe église mama na ngeza mabe église nanga na kolela keza mabe lelo ke wana ba miracle et ba prophétie siko okola ka ndenge ni okoma ka mutu ndenge ni yo poko mi mama okomina bana okomina koko total à liboso o eza épisode ya ba pasteur tokola ndele épisode de ba pasteur en tout cas ba mbote na bino na sengi na bino te bokota kota ba église ni na ba poto ni na ba Kinshasa il faut to keba nango na poto kunozo mwa bango moko ba yembi bazolinga na entre bango ba évangéliste entre bango bazopesa na zemi pasteur azo diverger
bana bato pasteur azolinga basi ya bato okomona bakangaki lelo mundimona o pasteur bakangaki ezopesa soni bozobebisa lokumu ya nzambe bandeko ba pasteur ba évangéliste tosambela nzambe ya bosolo bozobebisa lokumu ya nzambe nzambe ndakela mokili akela nyonso nzambe alingaka mwana nyonso ezala yokendaka église mikolo nyonso nawe afandaka na ndako alingaka biso nyonso ndenge moko kotia te kaka nzambe alingaka yo mpo okendaka église eza nde motema mpo bato mosusu akasa soki azokende église ya ndanza mwana nzambe bamisu baza bana nzambe te ne juge point en tout cas eza conseil na boyi te tokendaka église mais boyo oyo akolanda conseil nanga boye bakopartage émission oyo boshare bokotakota bomi abonné na Henriette Kilumbu Shembo oyo aza wa bino mbote na bino nyonso bokotakota bomi abonné masolo eza bokotakota bye.